Moni eloko ezosala ba artiste na biso immaturité baza ba maturité pona makambo ya mike bino boyaka ngoka na réseaux sociaux. Ans aza na belle famille ozana bana Cardozo ozana belle famille ozana bana boza ba artiste mais boza na vie oyo wana eza vie ya kistar mais boza na vie privée na bino babiloko bosala rasalaka o et touchaka bino mote toucher ba parents na bino et toucher basi na bino et toucher mibali na bino et toucher bana na bino. C'est pas prouvé noir sur blanc que héritier d'allié héritier d'abomisie pour en même temps ba tout aki na mutuka po banda olanda héritier mais bango mo pe bazana problème en famille ya lupango et tout au moni babiloko wana écoute ça kindoki héritier watanabe oza papa bana no botai bango moto botai bango na mama mwana oyo akufeli awilo azaleki na parce que mwana na zata na 19 ans kaka ndenge ozwi possibilité ya kozwa matanga en charge kutu ya makasi nde ya mwana etikali po mwana wana akola sans papa. Héritier watanabe, pour l'amour de Dieu, si tu peux faire quelque chose pour moi si awilo et kozala malamu mingi kolanda te ba intoxiqué tete soko sali boye ba koloba yo muto bomi soko sa te batu baloba ka bandeko bazana problème ya hémorroïde interne tout comme externe bandeko bazana problème ya faiblesse sexuelle éjaculation précoce impuissance sexuelle na maison chez Katiba qui Césali yo pendeko ozobela problème ya prostate infection urinaire na maison chez Kati toza na traitement bandeko bazo souffrir na tension na diabète na glaucome bandeko baza na problème ya cancer quelle que soit la forme bandeko nanga ya basi ba règle et katana ba matrice ekoma malili ba ovaire na ba hormone sila ba trompe boucha na maison chez Kati qui Césali bino pe bandeko mibali au sperme et sila motilité et sila concentration et sila motilité progressive na maison chez Kati qui Césali. Mama, if love is crazy, love is funny. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abandaki ko sala kala yango ngai pe na ebisaki ba oyo ba tambola partout ba luka ba délivrance ba matana ba via ba kenda partout ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende boko bika batwana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana ozana pasteur Moïse abondel pona na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalina tension esili bilonyo sebanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na etango baye kolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomo na ngai nazali na problème ya mokanda to akepose nazwaka barégi na raison moko ezata na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi pe mosala donc yango naye témoigner moni na nzambe ya ozana wasali na bomo nanga tokanga na nzambe nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïde interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermique obota ezali te rhumatisme nerf sciatique goutte règle douloureuse glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na séchaka ba plante
banzete makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy en particulier. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Cathy Munga, la nation puissante, centre nation Kitoko. Oyo et son rabiso na plusieurs maladies, na différentes maladies na biso, tebi babo coronavirus et zoa vraiment frappe awa na centre Kitoko na biso nation puissante avec notre maman Cathy Munga. Donc on a ba produit Kitoko lokola ba tanga bio ba soukisa ba et c'est bien vraiment ba débouche trompe tous aina ba kisi ebele awa ba momba papa ba tetanga. Donc en tout cas tozoa lobiko awa biso ba oyo ba ivipan oyo pour la maman Cathy Munga. Maman Cathy Munga santé na yo meilleur vœu le quoi en 2023 déjà nzamba côté si biso to percer il faut quand même tout comme ça nzamba wana mais oui voilà bonne année na bino baso oyo nzamba sali biso ngolu to koti na 2023. OK tika ete année oyo ezala année à monter pour na ndeko nyonso oyo azolanda biso. Amen. De ma part comme bonanga maman Cathy Munga nazali naturothérapeute, nazali ko soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles. Nazali na commune Yangaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence Carrière Carigresse. Kuna na yambaka tous les jours, sauf le samedi et les dimanches. Nazali disponible de 7h à 9h30. Consultation ezali 15 000 francs congolais pour na bandeko nyonso ya Kinshasa et $10 pour na bandeko o ba consulta kanga na téléphone. Deuxième bureau ezali na commune ya Kalam, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe nazali tous les jours sauf le samedi et les dimanches de 12h à 15h30. Consultation ezali 15 000 francs congolais pour na bandeko ya Kinshasa et $10 pour la bandeko ba consulta kanga via téléphone. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 012 Nasuka. Plus 243 82 20 012. Na sengi na bino bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision pour na kozoba détail ou peut-être et ko échapper biso awa. Merci papa Yves. Voilà, bilan maman Cathy Munga, négatif ou positif? En tout cas bilan est positif. OK. Nzambe penza mimoni ici. Année 2022, combien même bitumbe zalaki, mais na musala vraiment le bilan était au top. Pour battre belé, témoigner, yo mokomo na tinda ba vidéo, na tinda ba voice, battre belé, témoigner, moni place moto azali batu nyonso tout e ba olinga o ba boya o pe bazali. Surtout pour le troisième âge. Bon, au moni et de o akondima yo bazali o pe ba boya o bazali. En tout cas, nzamba mimoni saki na pesi Seigneur Jésus-Christ merci. Na yebi que le quoi na kotipé na année à monter, ba surprise agréable pesi ozelanga kuna donc espèce bien. Alors 2022, ezaki na ndeko abela qui est mort pendant longtemps. Azaki comme mourant, mais nzambe asali à travers yo azonga na bomo. Santé na ya ce moment. Akoma bien, azongela université, azaki étudiant. Azongela université. En tout cas, comment bien. Par moment, à l'écran, pour na maintien kaka, à l'écran, sommes 5 tangabio, à l'écran, sommes 5 pour na maintien, jamais à quelque chose en sous état. Donc, tu comment appeler le roi Yana Leki. Ben, en Serunta. Serunta, non, kita kuna vana kende. Université, un problème est à son bibliothèque. Vraiment, c'est bon. À créer là ma famille moussous. Voilà, ça c'est bien. Alors, présentez-vous dans le bâti Suzanne Awa et puis maman Katia Zobi qui s'appuie sur la maladie Nini. Au bande de cancer, il y a sein, ma belle qui belé, ma belle qui toqué aussi il y a utérus. Est-ce que maman Katia a une mesure pour que ça ne cause pas un cancer utérus? C'est une question à retourner et puis na biso mais qui n'est absolument nous
na ba produit tozomona awa mama Katia zobikisa pis nini azosunga ba congolais na ba différentes maladies nini. Na maison chez Cathy tous en mesure ya ko soigner quelques maladies. Entre autres, bandeko bazan un problème, il y a hémorroïdes, interne tout comme externe. Bandeko bazan un problème, il y a faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, impuissance sexuelle, na maison chez Cathy baki Césali. Yo pendeko zobela, problème il y a prostate, infection urinaire, na maison chez Cathy toza na traitement. Bandeko bazo souffrir na tension, na diabète, na glaucome, bandeko baza na problème, il y a cancer, quelle que soit la forme, en tout cas, à moins que ezala ba stade avancé, OK, et comme irrécupérable. Voilà. Mais ce qui ezali nango vraiment et où tu ko banda bo découvrir yango et au Simba. Neti maman nanga bo te comme na maman Véro Tangboyaki, maman Véro a oumeli na cancer avant de découvrir qu'elle a cancer et ça lié ba problème non peut ça vidéo na ebité so beaucoup flouter image so bo ça na on peut ça bino on peut ça bino na conversation ya ngai na ye na ndenge Amélie Kisi na ye première séance il y a 2 semaines ndenge nini pota ezalaki na ndenge nini komi vraiment eza babiloko na ya kanango pona ko motiver yo muto komi désespéré parce que quand ya maman Abeti ezalaki na hôpital babimisie balobi moyen basala sous quelque chose pour na exaté c'est alors que ba ko ya na mais yo oyo ba découvrir en tout cas cause la té comme pire cause la té comme grave yaka la maison chez Cathy qui s'ezali bande konanga ya basi ba règle et katana ba matrice comme malili ba ovaire na ba hormone sila ba trompe boucha la maison chez Cathy qui s'ezali bino pe bande komibali au sperme et sila motilité et si la concentration et si la motilité progressive boya na maison chez Cathy entre autres azospermie oligospermie na maison chez Cathy baki ezali mingi na zonga kana hémorroïde po et comme maladie moko oyo to vivaka nango tout le jour bandeko ozo sala ba gaz pamba anis na yo comme ko sa mokosa anis vimbi ezobimisa ba batofina ozo sala basel ya fulufulu basel ya zei basel ya makila ozo vanda moya vanda tout droit ezate faut beta phase il faut tengama yaka ezo sala ba crampe na makolo ozo yoka makolo ezo lenga vertige mutu pasi nausée yaka na maison chez Cathy tozali na traitement complet na Italie hémorroïde interne tout comme externe na traitement na biso hémorroïde to bandaka na tangabio na biso yango yo ezalaka cure ya 5 jours pona omela moko na tongo moko na poko soko sisi na tangabio okoya kozwa F2 eza na sima ya mika eza ya kotongola okotongola ngo moko na tongo moko na poko soko sisi na F2 okoya kozwa sipokati eza na congélateur wana babaka kango moko na tongo moko na poko soko sisi kobaka 5 jours ya sipokati okoya kosalela sukisa okomela e demi bouteille na tongo demi bouteille na pokwa pendant 3 jours tango aussi sana sukisa nde okoya kotongola lisusu sembola purge yango ndezo constituer kit complet ya hémorroïde faiblesse éjaculation mais yo muto oumela na hémorroïde ça nango ba 5 ans ba 3 ans ba 4 ans ko contete na cure moko obika complètement cure moko eko améliorer situation na yo mais eko si ça ba normal na yo te parce que ceux qui malade oumel na nzoto eko marapé compliqué pour s'en débarrasser et puis bandeko bazana un problème il y a poison o melaki o respiraki o liaki o vandelaki na maison chez Cathy tozana ba produit naturel o eko sunga bino na bosani bino pete bandeko o bozana banduta tondi nzoto moyen o lata ba bras cassés zate mini jipe zate doni zate tozana kisi bino pe bato bo tchaba choko ba tampo e beta bino ba ukamate yaka na maison chez Cathy tozana tampota et ko aider yo pona o banda ko zongi satin na yo et comme unifier bandeko ya problème ya misu il faut bosalela voir clair na tête nga relaxant yango soignaka glaucome misu molili vision floue misu rouge
misu pasi misu kovimba misu mokosa misu zoyoka lokola banyama eza na kati yaka na maison chez Kati okozwa solution non Mika il faut le cas aux azwaki déjà na Zélande apesanga témoignage pas témoigner ça c'est bien alors maman Kati to que na ka ya maman na biso abeti alors koya na cancer à boyer ebité et sali kota lango de tout le monde biso biso na image na bande ko la biso néanmoins ko zo pratiquement combien d'années ou bien de mois alors bi asali nango 14 ans 14 ans na cancer na cancer ya sang mais azaki koyeba te eza cancer à sang batsoigna na hôpital bapesa bakisi pasi wana bandai non hôpital Mindele bapesi bakisi et puis après ba traitement je crois il y a 2 ans balabité eza cancer il faut bakata libele ya bité libele penande na okata te bo salanga ka traitement mais traitement basali 2-3 ans et simbité a changé hôpital moderne kaka traitement baebisi suka ka bakata libele yepa bilibele nde na kokata te akoti na 5e année donc lelo malamu lobi mabe et abandisko na bokoko akena bokoko bapesaka yabi ezaki munene koleka ndenge aye nango wana mais et diminue moi ndambo mais pas ces akaka mo retangi ba mai mo batofine bimi mo makila mo kwa kolala te azui atie compresse et vanda na compresse pour okolala opolisa mbetu talaka tofina nde salaka solaze donc même ngape na kokaka potate mais nazaki na choix te il fallait na aider bino moko bomo na ndenge ezalaki na 2 semaines au azukisi bomo na ndenge komi alobi et s'est dégonflé chez moto ezalaki ko bimana pasi wana et diminuer kolala penza akomi kolala bien ndenge ezalaki avant akomi kolala bien et puis et telemaki makasi loko alibanga o mona pende ye moko obujango abi eza makasi eza libanga siko ezo swayo omonika bibon ndenge bendaka pe misa ote ezo benda donc amoni amélioration yango ekozwa 2e séance na yango moninga na lingaka mankio na te na yebisaka bino awa veri na veri pour Jésus Christ baedaka ete ye moko mokolo makambo nyonso ye moko asala makambo nyonso nga nazalanga ka simple instrument oyo azoleka na nzela ya baplante naturelle na le sang de Jésus yango ozomona bamiracle ezosala mais cause ya cancer ya mabele eza nini totala ndeko na biso ministère ya tunangi l'autre fois alobi cancer soki bamama ebele bazobela yango c'est parce que surtout ya sein eza bozolingaka te bapapa basimba mabele nde tocréer babiloko wana ye kuta asali association moko ya bamelere ya basin donc bandeko wana bazosunga bamama bafibaka bango mabele mpo cancer mama oyo ya yo to mama nyonso mwana mwasi nyonso so ozokima cancer oye kuna te association de melere basungi yo basise yo voilà okena basali eloko mosusu te kaka mpo okima cancer éviter ce ça comme ça ils ont un compte à théâtre pour non le bébé est solo le bébé c'est ma PC même diplôme non moi vient Christophe la PC en mode bébé oh papa comme ça non ils sont en solo en tout cas mystère il y a tout coup de chapeau à toi bon on a évité ce que on a compte à théâtre et tout ça on a compte à solo mais esa initiative il y a bien ah bon mais pour la femme seule moi si waza mobali na ya ou permettre te mobali muso amela ma belle et comme déjà impudicité mobali akoki mona nzoto ya mwasi oyo te aza ya yete OK c'est un péché et na cadre médical na ndenge ya memeli yango en tout cas il faut moi ça na mobali te pour akeba mela ma belle comme la mabele c'est parmi le moyen oyo OK et permettre moi si à éviter ba cancer pour basi ebele ba bota ba melisa bana mabele te alors ba soutien serré et me makaba cancer soutien à noir na moi au tiki balcon et me maka cancer
parce que chaleur au moins ils ont ça pour elamba ya noir et absorbe la chaleur ils ont ça et puis yo lati et la soutien noir au tiki décolleté c'est parmi les moyens oyo et memaka ba cancer oui déodorant yango pe et même cancer parce que au tiko rasé déodorant ils ont là produits chimiques au tiko rasé au lieu au tiata poudre yo jisuka déodorant au kotisi ba veine ya mabe les ali awa ezo yabu et tant ils a ko absorber ça peut irriter et même là au moment te ba déodorant muso tiango et bimisio ba mbuma donc ils a possible pour ba port na biso za ko fungwama le fait à chaleur maboko ko balancer et ils ont fragilisé ma belle tant aux autres déodorants ça peut favoriser aussi alimentation peut ça la raqueur tobela pour na biloko ya ba vivre frais yango moni na conseil ya kabatunyo so koki kolia bioté so sombi vivre frais tiama ya moto na mungwa ozui osopeli biloko ana otiki yango evandi ekomatisa formol wana eza ba biloko ya pembe mataka lokwa bisanza wana osopi yango osukoli après olambi biloko no mais kozwaka te biloko somi na chambre folle osukoli yango kabongo après olambi te il faut sopela yango mai ya moto na mungwa ebimisa ngenge wana nyonso après olambi po soko obi bato nyonso bakoka kosomba mbisi ya mai te bakosomba makaku te donc c'est un peu compliqué donc il faut saler la bongo. En dehors de ça, ezali biloko to pakolaka net na loba qui entre autres déodorant pratique mususu eza vraiment inapproprié. Moi si ozola na soutien, c'est inapproprié, tu n'as pas besoin, il faut nous autres temps il y a qu'à respirer pour se dégager. Donc voilà, eza biloko tokoki ko éviter pour na problème cancérigène. Merci beaucoup maman. Je crois bientôt la tribune l'autre fois tout solo là qui pena maman par rapport à mort ya ndeko na biso awilo cornaillé ezobima bongo mercredi oyo déjà tozana mort ya cinquantenaire mais le resali plaisir makasi mela na biso souci na biso majeur ezalaki ndeko na biso héritier akunda ndeko na biso awilo après que ça tant de choses oyo et ça il y a ba polémique ebele ba Cardozo ba Asuluzolo bandeko ebele vraiment ba koti na kati ya patouana zaki ya mabe vraiment bandeli année 2023 na polémique ya makasi na désarroi mo makasi mama kati comment déjà hérité au atana be ko responsabilité à 80% tokolo ba pe 90% ya kokunda ndeko oyo awilo et c'est le nom de nini et ça lingai bien. Okay. Parce que na critiqué famille on a été comme on a bangone bazai kolela na place na nini en tout cas ndenge asungi bango et sali malamu pour azafan nae to chango na asungi na compte ya fan nae deuxièmement asungi en tant que frère nae congolais et ça copé ça appuie na famille parce que je ne sais pas prouver noir sur blanc que héritier d'allié héritier d'abomicier pour en même temps tout à qui na mutuka pour banda olanda héritier mais bango mon père va na problème en famille ya lupango et tout au moni babiloko ana écoute ça kindoki ngai grand frère na biso maman ou abotinga abota biso 4 filles un garçon grand frère na biso wana donc maman biso botemwa mbalka moko après biso balé qui né abasi to ekolanda et comme aki na moment moko tokoli omoni bano babota na ba mama ebele ba mama officiel quoi ba yebi ke o mama liboso mama mibale mama misato mais tant aussi ko papa kufi biso tozaki vraiment balamike ngai na yebi elongia papa na ngate na souvenir ya bo mwana ke papa biso zaki bo na yebi honte mais na yebi papa na ngaka na parfum na selon le kamutuka tiango ça me rappelle mon père parce que tant on bandait comme manga solo ana nde nazaki koyoka et solo ana etikala na surconscient nanga la première fois na koli na koti na IAC na kenda ko somba ndako liboso na zwaki na kena somba moi ba meuble et tout na mona général moko de la place ayebani pe na otanga kombote to lekina rayon moko tonka to lekina na oki solo ana e rappeler ngai ou solo papa abiso
Nazwa pena courage na ye bonjour mon général s'il vous plaît Nathalie Setala solo nanda oyo katon papa nanga azara komemanga papa nanga tanga kufaki nazaki je crois na ba 3 ans solo est-ce que okoko pesa nga combo à parfum apesi nga pe combo à parfum depuis lors na tchara parfum en souvenir de mon père. OK. Si koton to koli grand frère na biso azaki militaire akendaki ayaki na bakadogo ya te bande konanga bakokyo vanda boyete il faut lupangu il faut bopesa biso lupangu ndenge nini bosala partage biso tozala ba amike siko biso to se retrouver te il faut par na biso mona ya webi ke kota kindoki e kota kindoki simba benda simna minito na biso grand frère nanga na kufa niveau tolela tika vide moko de ya mapango ekotsa kindoki il faut ozana Jésus Christ pour telemela bato ana na moi de avant telemela ba na moi il faut zana makasi na prière pour ceux ba na butu et dendi mais à l'époque ba prière Isaïka ba notre père moni tozaki ressemble na catholique ba prière de réveil Isaïka quitté grand frère na biso akufa na nini na OK ngana ebi na mama emo andosa OK eloko ya liboso ntango na bandi osala kisi ya bokoko kisi ya liboso na lukaka eza ya OK donc ina akufa na OK mais moto akufi na OK aloba nomona osenga un sachet mo mwindo bopesa un sachet mo eza na se wana sachet nini bosola ne afungwa misu te azaka misu okanga bosola ne makambo ya lupango vraiment po telema il faut zapper et l'omber à Jésus-Christ après il faut affronter banque ce que il quand ndé na bo ça le côté ni les sans effet oleka donc il y en a biso na kenda na bo mwana nyonso kufana ba je crois ba 25 ans atika bala mibale ndé omoni kenga ba malupango na kota te pour bateau pe batika nango lelo pe baza ngo te baza pe nil pas baza pe lelo côté donc voilà un peu. Moria Willow et bimisi tant de choses sur une de Cardozo lelo ce qui ben gire ben silt et belé na komonaye parce que il paraît que ndazwaka message wana a comme ça qui en pas héritier ou il pas de son ans ndenge le bomaki tout le monde est créé des arômes makasi entre na bango na bango artiste siko awa kono makambo héritier watanabe akati makambo ya kosunga famille wana sikoyo ba oyo nyonso bataki kisongi na famille ba oyo baloba ki n'importe quoi mama katia ko yisa bango nini surtout des rois ate na bango artiste oyo ça asilizo nini Cardozo l'autre la biso surtout ba oyo ba fingi mo mingi ba étaler vraiment vie na ye ezaki mo mabe makasi na bandro ta la biso omoni eloko ezo sala ba artiste na biso na ebité soki kokoma na mbongo po mutu soki azana maboko pamba zala nde mususu zwa mbongo elobi nango évangéliste tokoyeba bizaleli na oso nzamba pambolio eloko no ya kati ko bima toyo oyeba ke alinga otengama autant on a bon tous à boyer tant on a beta phase pose moins loco donc quelque part bozui hein babiloko kanarate ozui et changer un peu comportement ya mutu deuxièmement eza immaturité baza ba maturité pona makambu ya mike bino boka na réseaux sociaux oya finga wa lobi boyas après ndebo fingani wana ndebo talisani ba vie bino bo fanda koto kota maedi ndaka kotani après bozwi bo sambwe kakati ndumba abimana boye bo sambwe kaka babiloko na bino ya sese et bimi polele eza kitoko te boza ba artiste mais boza na vie oyo wana eza vie ya kistar mais boza na vie privée na bino oza na belle-sœur oza na beau-père oza na belle-mère ba belle-mère na bino na ba beau-père na bino koyoka makambo boyoki sa bana na bango soni Ans aza na belle famille ozana bana Cardozo ozana belle famille ozana bana babiloko bosala rasalaka o et touchaka bino mote et toucher ba parents na bino et toucher basi na bino et toucher mibali na bino et toucher bana na bino alors ce qui erreur moko ezo salir bato belé boy tant mieux éviter parce que niveau bokomi bato public botala rabilo ni borokyo ya na public na nini borokyo ya na ngote pour na regarder personnalité na bino
Voilà, ça c'est bien. Merci Maman Cathy. Je crois bien le mercredi. Awilo, héritier. En tout cas, merci na geste au Sali, famille, Sepeli, et puis comédien, et puis Sepeli, ndeko kundama kimia, puis za mokano nzambe. Ben, comment on ndeko akufeli mobali? Famille mobali boy ko sukola ndeko mwasi. Les jours ya panza matanga, ndeko mwasi azeli ba sukole ba sukolité. Aye na zizani a pandi biloko ya kolamba wana mwasi oyo bakoki kosukola abi il faut basukola ye akei pa baresponsable ya famille bampe bayi bakosukola ye te désordre bayi na bacamarade na ye. Est-ce que c'est important kosukola ndeko soki akufeli mwasi? Bon. Kosukola ndeko akufeli mobali soit pe mwasi? Bon, selon coutume na biso ba africain, ezalaka mwasi sera akufeli mobali to mobali akufeli mwasi pendant le moment du deuil, au vandika na se, au tombe le longité, au gonini boyete et puis tant au changer pe bilamba te, tant ba ke kokunda mobali na yo, ba telemisi yo, ba sukoli yo pona ozongela vie na yo normal ndenge ezalaki. Wana ezali selon coutume na biso ba africain. Mais coutume nyonso ezala nango importante. Biloko mususu se to komi en Christ et ezala na tina te. Parce que muto akoki sukola yo, bango ba sukolo na nzoto, mais ba sukola molimo na ote. Muto akoki ko sukola yo na nzoto na molimo na makanisi, c'est Jésus-Christ. Je crois que tokoki otale lango verset moko. Zela soki na bosanité totanga bongo na Psaume chapitre 51 verset 7. Bible ezoloba boy. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Donc eloko ekoki ko sukola mutu na kati na libanda, c'est le sang de Jésus. Famille ekoki oboya ko sukola yo baza limité. Nzambaza au-delà ya famille, au likolo ya baloi, likolo ya mibeko. Il nous a rachetés par son sang. Donc famille ekoki o condamné yo, Yesu a ko racheté yo. Peu importe ba sort o ba koki boa kela po ba famille mitema mabe bazali ba ko kunda ba o la kela mabe pe ba biloko na so sambelité et comment. Voilà. Donc la meilleure façon au moins c'est à kokai ko sala azonga en Jésus-Christ. Bible zoloba, venez à moi tel que vous êtes. Voilà. Il fallait que nous ayons un bras de fierté. Bible zoloba, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Pour nous qui obligé bango baboya le pandi biloko waneza orgueil, désordre, même des mauvais sort. Mais oui. Au diable écoute maman na spectacle. Bible le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Est-ce qu'on a trouble bon pour gloire et zongele pour bateau il faut boma à profiter à bomi bango bateau il faut y babetoile à profiter à yibi betoile au kenato mimi yanketo pandi biloko mais lobby au bela maladie mobo qui se mona na raté vraiment lobby ata 100 francs oppose comme le quoi bokilo baluba au fungo la porte le diable alinga biloko bongo place au molimo na nzambe ezali place kimi ezali place esengo ezali place au bomona trouble si babenda nzamba za place wana te donc yemoko se livrer pour na biloko ekokomele plus tard soka za mayele ndeko mwasi ozolandanga kende ero zonga yesu na ye limbisanga na repentance sincère et puis akio senga famille wana bolimbis sinaka ya wilo akufeli plutôt ya mwasi ya wilo awilo akufi naka mwasi ne il fallait gaper pas sukola pour babala na kitembe zaki fiançailles et puis j'ai mis ça les côté. Oui, babala na quitté mais bavanda kinda kumoko. OK. Baloba ko sukola po nini po Bible zoloba l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Chair on a to loba ya mulimu.
eza cher auto mona boité na molimo bokaboli déjà biloko nyonso yo ozala nango ngape na komi nango o ngape na zala nango yo po komi nango yango moni na coutume basala nini basukoli yo po balongola ombre ya mobali po ezala teke olali okoma kolota ye olali omoni azoya kozwa yo olali omoni aza na mbetu ekoma lokwa ba cauchemar yango basukolaka tokaboli yo na ye tosali boye mais la meilleure façon ya kosukola eza le sang de Jésus basukola ye ndenge coutume na bango ezosenga mais akangama na nzambe parce que atikali likolo soka azo continuer na ba souci eza risque na ya ye na ya mwana tomona batebele bakenda obota babimate ni mwana ni mama mususu po mona mama bimi mwana bimite mususu mwana bimi mama pe abimite donc eza façon oyo pona ko apaiser consolation ya malamu eza Jésus Christ babengi les réparateurs des brèches natala ki mwana ana akokolela te paiement mwana ya muke donc eza a besoin d'encadrement et beaucoup plus encadrement spirituel na ba conseil ndeko sala ke alenda pour supporter tant oyo jusqu'à ce que akende ko bota tout ce qui sera question oyo pour nous moi ça tikali na zemi oyo héritier watana benini zala sigo a lokola mama osula zeno na bonga melano héritier mama bokilo osona semeki en tout cas, héritier Watanabe, oza papa. Oza artiste, oza papa. Bana no bote bango bango moto bote bango na mama. Moi na oyo a koufeli a wilo azaleki na parce que moi na zata na 19 ans. Azaleki na yo. Ouais moi aussi. Kaka ndenge ozui possibilité ya kozwa matanga en charge kutu ya makasi nde ya mwana etikali po mwana wana akola sans papa mwana ya mwasi tam so ate karaté ayebi koteka te tam so azali mwana classe akati kutu nde akei ba matanga bato bazalaka na 2 premiers jours après mwana bendana vie suki wana okomo mema ba memisio skonkolo nao ozobundana en tout cas héritier Watanabe pour l'amour de Dieu si tu peux faire quelque chose pona leki na yo wana ngana obenga ye mwana nanga pona mwana nanga oyo ya mwasi wana mwasi ya wilo ekozala malamu mingi kolanda te ba intoxiqué tete soko sali boye ba koloba yo mutobomi ye soko sa te batu baloba kaka Jésus Christ akuba finga ye babwakela ba soyi ba bete ba mbata ba melisa ma ya bololo donc biso ba nzeta ko kauka ekozala encore pire ngana zoye biso en tant que congolaise yoza congolais lokola mwasi ya wilo soko koki ko apporter encore quelque chose pour kosunga mwana mwasi o atikali na zemi et ozala malamu mingi. Merci beaucoup, je crois bien héritier Watanabe Gogan biso awilo ke héritier à soutenir yango le salami poto yebi mwana mbali wana maboko pete en tout cas biso ba o peto liambongo na ye si to lo ba bongo to yebi vraiment motema mwana mbali wana en tout cas ceux qui pas qui message na yo il y a les sous en tout cas beaucoup miselae pour asuna et comment merci na Maître Ninja, merci na Pioche Mwana Mboka, Papi le Prince, Pedinada, Modero, Oyo, Bazo ça peut permis hériter pour nous repérer simplement un conseil par rapport à mort Oyo et puis mayonnaise. Bazaki on a toujours nan de konabiso héritier Watanabe pour na côté coup de pouce pour les gambo et comme la kibiso il y a mort il y a de konabiso Wilo. Mama katito comme na suka un monde na ba de revenir sur bota la biso ba passer na union sur sa nini et puis 2023 mama kati ba produit nini aye na ngol susu pour la kosunga population congolaise comme d'habitude et puis numéro de téléphone yo et que ça premier adresse et pas wapi centre Kito Kozali la nation puissante pour la kosunga peuple congolais. Merci beaucoup maman. Merci papa Ivipan. Merci. Et mon nanga ya suka ezali bo s'abonner massivement à Nation Puissante Télévision, bo aimer ma vidéo, bo liker, bo partager et que ça là vraiment biso kitoko makasi. En dehors de ça na rosenga na bino lisusu. Bo benganga na plus 243 82 20 012. Bo bengi na plus 243 82 20
12 et na sengi na bino boya na maison Chekati na Nation Puissante Télévision na Victoire na avenue Ikelemba numéro A9 na zawana koyamba bino boya ebele na 2023 oyo nzamba zo sala isuma ngambu ya koleka na bosanité koyebisa bino ba mama ba première dame ba binonde bo geraka ba papa naza na kanga lupango kanga kati kanga mobali ezali huile oyo esami kaka na ba produit naturel ezana onction oyo keso mobali no akendaki na deuxième bande na sous mama aozonga eza bondoki te eza bonzambe kati na bonzambe ba révélation ezoya toujours eza huile ya kopakola na système na biso ya bomama ozo pakola ozo saka po Bible ezoloba tout a été créé par la parole. Bible elobi lisusu la confession précède la possession. Ce que tu veux confesser, ce que tu veux posséder, il faut commencer d'abord à le confesser et tu le verras s'accomplir. Beau s'abonner. Merci na évangéliste Michel Kouchou. Merci na papa Ivipa na mona kikuna Yamika na pointe. Donc Kolo Yesu soki azongite to mona nimbala yasima. Merci na notre grand gérant ya Noël Ngiama pour na musala kitoko à suivre.